Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Donc, Etani, Bambote, Bambote, Babolingo Sylvie Mode, Libobika Air Poto et comme à salité Yangoyo. Air Poto et comme à la salité Yangoyo, vraiment. Voilà. Air et coquille à coquille, les places de l'examonga, pour l'examonga, mais ça comprendre un plus, hein. Air et coquille. Voilà. Bambote partout vous allez. Bon début de la semaine bandekonanga. Donc Etani na dit que c'est na aujourd'hui sur en tout cas je suis pas sûr mais natala tu na pose en haut c'est na 4 na pose aujourd'hui sur voilà c'est ça que tu me balais. Voilà. Aujourd'hui, na pena lati masque te na téléphone. On a mis bon, ça na la da masque. Alors. Allah mi bon, ça na la da masque en tout cas. Nimbo yebi kaka. Bisri balé mo ke leki. Ya, an la ta masque. Allah tu donc voilà. Voilà, otongo bise komaka. Na matière. Nous avons merci na mati. Heureusement fait le rôle de katana qui a mon moto. Et ça là qui na mata. So ça que rouge na mata. Voilà la famille de mon a rendé les réseaux sociaux ils ont mata, ils ont kita. Au moins que batu bakufa bafutu muki batu soki ndenge nini bandeko nanga eza pasi pe mawa bandeko ba ce dernier temps tokomi na moment moko il faut que soko oza na manzaka kokitisa mwa manzaka moke po sino te mwaye te tokomi na moment moko grave nde na omona surtout na ndenge ya réseaux sociaux biso na kati ya Europe tozoyebana donc na kati ya réseaux sociaux tolingani te comme lokola deuxième monde mo nde naza boye nazotambola mangi nazofilme nanga naza na direct te nazosala siko filme po oyo eza filme naosala filme nazose filme nazokende siko oyo siko eza so mokili normal matina bis obe mokili oyo tindi biso okei ozombi omoni koke mais réseaux sociaux ndenge eza wana toza na bato mosusu toyebani te mais camarade peza azokoche yo mpe boye azolakisa osala boye mais boyebani te mosusu mpe mona azo aede mpe makasi koleya kuta mosusu na moto oyebani donc relation mosusu elingi nango koloba te ke après ya kosala relation na moto kaka ifo kaka oyeba olia bomela non watu si bamingi balobaka tolia te tomela te toyebani te donc na sens ke ebebani wana wana problème te oyebanaka nango na tete mais il y a des makambo mosusu moto mpe boyebani te akotio mpe na likambo moko yo moko sentir ke te ndeko wana aedaki nga na sens nini donc faut toyebanaka kaka koyebaka kose discipliner kogarde mpe barelation ndenge nini tozozwela yango elingi koloba te soki bato omona bango te okolo oyebi ye te moto moko peut-être apesaka relation moko boye
allez yo ozwi se relation wana okamati yango lokola boyebana te lokola bobwakana na biso allez opandi na yo yango puiske ntina eza susu te non tozokoma banani bandeko na ngao wana molimo nini asanfutista ndenge wana yo sala selo motu na yo selo mbakisunu na yo mutu mosusu mpe bokoyebana na sansi ya motu mosusu oyebaki na sansi ya motu mosusu motu wana neti biso baoyo barelation mosusu ebebi yo moto peut-être ozaki bon relation wana ebebaki na sansi ya boye ale sikoyo enema wana ekomi sikoyo ya yo elobi nango Chantal soki nani mwana mwasi moko namonaki nani entre Zozana Mondele to nani natalaki lobi donc baminemi moko ekomi ya kikuta nema ekomi ya kikuta oyo kuta oza na sansi nango te kenemi eye bandeko tokeba nga nde naza nanga boye nde nga nazalaka boye nga nabandaka bato te nga nde bato babandaka nga kaka donc yango moni nga nazalaka mpe na système danke nazalaka mpe na système te oyo ya kinzodisa ya nini nazalaka nango te olingi nango nga waya mbote oke na mbote ozosala neti yo moto koyeba kaka me ezalaka mokolo kozala mokolo moko te ya kidodi kaka boye ya kizengi ozala kuna implicité donc mpo na yo likambo nyonso oyo basalaka mpo na yo donc eza nango permis ozala na conseil te bopesaka conseil eza te donc soki likambo eyeli yo kaka moto moko azosala likambo moko ya mabe pembeni na yo soki azosala likambo mabe ozota na conseil te oza na conseil te okopesa moto wana mpo ozomona ke te ngota mosusu okosala no likambo mabe bo ata nalobi no te me yo moko komona kaka ke moto mikolo aretire mpa nanga mpona nini mpo likambo kaka osali mwa kuna azala no so monga likambo malamu oyo osali peut-être nango za pembeni na yo nabengi yo to nasali obe likambo no mosusu osali ya mabe oyo nga na sepe nango tata mosusu okomonanga koza kobengo te nabe toka kara ovandi ka na poso na yango na sansi na mokili nde toovanda boye tozalaka na système ke soki likambo eleki na yango bandeko bofutumunaka makambo te soki likambo eleki pourquoi bofutumunaka makambo eloko nini esilaka te donc bino nde boza wana soki boza na kati ya kompani wana kuna nde botikala kuna donc soki likambo eza wana soki moto alobi na asali mwa eloko nasala boye kofinga soki moto asali mwa eloko donc yango na komprena makilango ya nde nini oyo bino boza nango bato ya maboma to bato nini donc moni réseau sociaux ngo bokangi yango ekomi ya bino to ndendo moto mosusu akosala so eloko na ye te ta mosusu akozala tala likambo na ye atie titre na ye ale bino na kati ya titre wana evumbuli bino motema bokomi koya kotala titre wana bandeko na nga ezalaka te eloko na esilaka te bamakambo kalakala bakoswana ya kalakala bakoswana kalakala eleka kala eleka lelo bozozongisa yango bandeko na ngai kolukaluka bamoto epelaka makambo epele banini wana nyonso pourquoi eza ya kobeba kaine get nicht kaput diza okay danke kein problem danke donc bayebisi ngai eza kobeba nzambe nanga lana tana soki erne nake na nzela nini nasala nanga
Dans 2 minutes. Nakende na métro. Dans 2 minutes. Ah, etikali 8 minutes. 8 minutes wana nakokoma déjà na. Ti koya 8 minutes. Tant tokolonga so 16 minutes donc nakokoma déjà na. Pemene en classe déjà. Toyeba kosolola bandeko na ngai toyeba kozala toluka ba problème te moki se komi na makambo ata moko ya malamu te to se garder ba personnalité na biso ata bato bazosala mabe mais moko ozo garder no ekomi lokola ba concurrence moko lokola soki nini ke nga mpe kaka abino bato bozaba bikomantala mwanza bino fo bokeba moto akosala so eloko nete soki na wasala likambo na nga nawasala likambo na ngai moni kaka nini apamba titre apamba bozwa ya koloba bozwa ya kosala soki nini yango bino pardon libu kaka soki na voilà nazozela 1 minute yango mpe eumeli 2 minutes na kitia ajo matin oyo esenga afonga moko nafongola porte yango moko nafongola yango omoninga na tiki olise porte efongolaka yango moko te po oyo eza budela kala donc natiaki telefone na nga na makolo afongoli porte na poti yango momonike bomonaki mwa noir wana ok tozokontinue masolo na biso bandeko bafana ma Sylvie Mode oyo eza chaîne na Sylvie Mode TV officiel donc eza chaîne moko esoutenaka bapersone bazaka handicap donc ti yo mpe ozotala ngai ozotya j'aime na yo ozotya mwa commentaire ozopartage l'émission na ngai baka ozocontribue vraiment bobosana mpe te tokomi na batemps ya tozokende na badécembre oyo ma tosengaka na bandeko nyonso oyo bazalaka na mwa kado ya kopesa mpo tosombaka mwa loso mwa mafuta mwa soso bandikape mpe balia na mokolo ya bafeti donc soki oyoki bamessage oyo esalaka mpenza bien kobosana te ocontacte nga direct ndenge okokosala soki otie mpe na kati ya chaîne okomi membre ata naza na live te mais soki omoniki olingi opesaka mwa eloko okoklike ka place ya membre wana okomi mbala moko membre okotya mwa eloko oyo olie ekokoma soki mpe oza nango te omonike olingi opesanga mbonzu na mbonzu ozwi nimero na nga wana ocontacte nga numéro na nga ezali 0049 152 168 73 712 donc wana numéro na nga soko oza na posa mpenza ozwanga mbala moko okocontacte nga na numéro na nga wana vraiment toza ensemble na bino tozalaka na baconseil ya malamu toyeba banani oyo tokofréquente na bango baningani na malamu ningani ozalaka na malamu nani abakiselaka yo nini conseil nini apesaka yo esala bien olimona mais baninga mosusu baza bango ya kolanda te bato mosusu baza moko bato ya loyenge bamosusu baza babato bao bamonde ya mystique bazaka wana mpo bafingaka basalaka bato mabe yo ovandaki na bango peut-être oyebaki te mais ntango yo kolongwa bakomi kofinga yo bakomi kosala mabe osala eloko no moko boye bamoni yo kaka mpo baye kofinga donc bamonde eza séparé nayebisa bino yango wana fo koyebaka ntango oza na vi biso kaka tozalaki wana batomona nyonso wana te ya mabe tobanda oyebango te mais ntango tolongwe na biso tokomi na baposo na biso ya biso moko
komona mpe makambo ya mabe nde eza lelo lundi akendaka nanga mimi na tramine na rate nde na rataki wana funa nzela 8 minutes 8 minutes wana nakokoa mpe mwa mosika le temps ozela eya lisusu ti ozela mpe nakoma susu donc ba 12 minutes ya ba 12 minutes wana nakokoma nanga peti mpe na classe déjà mpe na nzela andeko bobosanaka te so bokoti ozoyeme ozomona makambo ya réseau sociaux nde ezokende mbita bota te nayebisaki bino mama kongo lobi akonfirmaki abotanga na se nayebisa bino déjà ti lelo message wana na changeaka te mais erreur grave oyo nini esalami epai na ye moko nde bato balobi o te basengaki miniki asala ayebi osala bero te nini peut-être ndenge age ya mwana wana nayebi te obi asalaki yango ya baventure obi asalaki yango na lopita okosala mpenza mingi eza pasi te wana peut-être kaka asalaki na ye atuka eloko yango esekisi ngai pardon makambo oyo suka na makambo tozokontinue kokende ezokenda kaka tokomida na 5 minutes mpona koma bana 7 minutes il faut reprendre quelque chose. Pour autre, ça la chaque fois. La teke na bandi yango lelo donc na sala yango mingi ne ka nde na ibisa bino siko na osala mosusu lisusu oza na posa certificat moko boye mpona zwa eza eloko moko na osala mpona zwa certificat mpona kota place wana alingi na kota ekoyedenga un jour namoni bato bazotuna mama Sylvie olingi osala nini na osalaka classe nanga oyo nayebi oyo kosalanga facilité nakende yokola so mosusu na okende nango wapi nonono nazosala nasala couture nango nazosala classe ya couture oyokola kotonga mpenza pantalon porte ceinture oyokola kotonga veste babretele wana nyonso batongaka bajile yango wana na osala sikoyo eza na place mobila ezaka bahandicapé international namonaki navanda na bango mingi nasa integre nanga na bango ekoyedenga me mpona langue akota nde na milie wana makasi yango ezosenganga donc mpo ozala wana fo mwa baexpérience moko boye ya babilete wana yango na osala fale kuna sala nango banda kala nde boyebi eza na baplace mosusu po okota donc il faut ozala mpenza na mwa nonso makasi yango wana tozelaki na ngonga nango ekonga ngonga nango ekoki yango wana sikoyo tozosala yango tobeke nkolo akobatela biso nzambe ye mutu apesaka bomoi bolaike nabosani te cœur sensible kamata bizu
kialosi ya bakialosi ya yo yango wana ofuna mata yango wana mosusu eke me aire nyonso elekaka nango na mata na sancerre mpona baloba kuna mata sancerre oyo soki par exemple ndenge nakomi boye soki ya sancerre ezwi problème donc mpona zonga so na train nazwi su retard donc nake mata susu nakiti susu kuna lisusu nazoki donc na traverse arrêt oyo nake na arrêt elandi peut-être kuna lift ekozala bien nakati nazongi alifa nasalaka bongo po tokutanaka mpe na bacirconstance mosusu omona lift esala te mingi mais ezalaka biloko moko mwa eza te ke chaque fois mosusu mona bamoi mpe nakutani nanga nango te moi pe sili 2 mois 3 mois pe kokutani nango te mais fois mpe eyaka mpo eza bapane eyaka mosusu mpe ezala mbala moko boye namona makambo wana o tous les lifts nabii mpe yako nayeba balift nyonso ezala te soki ezalaki système nini nayebaki te soki nini esalaka bongo e o balift nyonso kuta bongo mpenza ezosala te nakende kuna o tosuki kaka na se mabulu nzoki ezalaka soki système nini kaka donc babiloko yango bapoto basala ngo na système soki baélectrique soki système nini ezoya mpe te bandeko ezokoma te des arrêts kaka ba retard et 8 minutes sikoyo ekokelinga awa nazalaka na avantage kaka puske mpona ti tokozela ti te longa 7 minutes voilà nazokita nazokontinue badifficulté ya des fois tokutanaka nango na ntongo ya yango nazomontre kaka bisa maba bakosokoso bino boyebika ndenge ezalaka bon mpona mata awa akosi déjà 23 minutes akozela bisi ya koya boye bazobongisa bana fait nyonso bapaloli yango bazobongisa nyonso yango lelo batrain ya kalakala kama te esala bandeko tokutana na pokwa merci beaucoup, bonne journée, bo like bo aimé napesi bino nyonso bambote barba mpe napesi yo mbote bandeko nyonso mbote oyo nyonso boleki kuna napesi bino mbote na pokwa